plus ces vidéos. Toujours Zonga, abonnez-vous. Toujours ya. Les tigres niao. Donc Félix Tigre Noir au bête malheureux niama ya rosaranate. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Bisous to la nele poani. Bisous to lo ba parce que attention bilo Karine. Félix niao. Zongi sa bilo kwa Karine, bilo tu yanda kwa Karine. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Je m'en Karine akuta Félix asumba tamakila na kiv. Karine azui moi le ko ba ka ba na simana. Je m'en Karine akuta Félix asumba tamakila na kiv. Des bandes à London TV avec des Bruno original. C'est pas la première fois. Mais ce que Félix a pédé, n'en prendre yo lelo il va Félix a pédé. Je m'en Karine akuta Félix asumba tamakila na. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Moi na souka Karine. Ngana biso vérité Félix batiko la na Karine betu mongote. Nabo. Na canapé. Non Naboy. Il y a là na canapé Karine. Naboy non Naboy. To beta. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Bonjour et bonsoir, ça dépend R Oyo Bozui. Libaku ya malamu ya kolanda émission Oyo Mbokelengi. Oyo wapinga Geti Samba. Nazaka na esengo pe plaisir ya ko présenter les bilans ngo chaque jour tika na pesa mote na patron ya chaîne Oyo Dembanza London télévision Yemoko de Bruno original de Bruno original. Pourquoi pas na fils idée na sima caméra Oyo wapi akosala nga Geti Samba na kota na banda ono saki na beta kokoko. Merci na ba fani no surtout balinga ka émission ya Geti Samba conseil za bobele se moko bo s'abonner vraiment massivement pour nga Geti Samba naza vraiment bakoto yo na Dembanza London télévision comme d'habitude Geti Samba so na vandi liboso ya télévision na lobaka makambo ezaka très important vraiment important Geti Samba na osola bongo na ndeko nanga na bengaka ya artiste azape moko ya ba chroniqueur o baza ko émerger très bien vraiment na internet na kombo ya Fenek Mokonzi aza confrère nanga yazali muto to ebina ngambo to benga bango chef Mokonzi na ngambo ya ba charge oyo wapi azali muko na poso pona Karine Mokonzi to kolinga to sur l'actualité ya Karine Mokonzi parce que jusqu'à présent na zo ba meilleure question te na zo ba meilleure réponse c'est pas batuté oyo to yebi baniki alobi bongo ke Geti Samba Karine Mokonzi azako subir ba conséquences Karine Mokonzi afinga batu ebele Karine Mokonzi alelisa ba orphelin wana ezaki bongo maniki abaki yala kila déjà Karine Mokonzi bala tondima yo bota tondima on na ebité nga Geti pe na bike na ebité sans plus tarder na lo ba mingité na zabongo na Fenek bonjour. Bonjour Geti Samba. Donc Kala Lazali par la grâce de Dieu moi ko bomba na moi trop par camouflage balinga vraiment comme on a mon abiso na Congo Dembanza télévision Dembanza London télévision chef Fenek Mokonzi yo ba charge ya osaranate na mutu mota linga Karine Mokonzi ko leganga Ils ont monté linga Karine Mokonzi ko leganga na lela effort linga nini. Merci tozonga na niveau ya régie totala façon elombe mobali moko alobi ke akobeta mobali ya Karine Mokonzi Félix Tiga na éviter pourquoi tout à l'heure ngana bino façon bazo sala ba propage façon ya entraînement oyo na éviter y a pas de commentaires Tolanda merci 601 602 603 604 605 606 607 608 609 7 Feli omoni eza roinda Feli olukaki makambu na bato lukaka te yebaka ngo na décembre ndenge ozoya okobeta maloko ya nyama Feli Tigre na loba na kombo nzambe na obondela yo le cas osenga pardon na bamambutu parce que vie dingo akotaka na sa makolo ngana otokobunda lelo samedi maître Tchoura obeta yo Feli na Château Rouge lobi bakobeta ba maître moto bomi komba kobeta na Gare du Nord yebaka semaine okobeta na France loko ya nyama Feli Niao Tigre tokebisa yo na kombo ya bana mamba ba chinois zongisa biloko Karine oyozwi nasali 700 propage pour na Feli okobeta maloko ya nyama Feli kane na oloba ngana komba ngano za latéralement na bandal okozwa nkuba kaka ndenge toloba Feli Karine kopekisa biso te so pekisa ko tinda biso Merci, nous sommes de retour sur ce plateau. Donc,
pour la signaler bino nazali bongo déjà na bandal na salon de coiffure chez Bobo ministre oyo wapi ngana geti samba to saka toujours différence à maïna mafuta na ebité ndeko olandi ba image wana face aux sala ba pompage aux sala ba combo zo préparer contre nani mais combat zaka moko na décembre donc Joana ko beta ma Félix Tigre Niao donc Félix Tigre Niao ko beta ma le roi Niama ya Osakana te parce que moni Karine Mokonza za mona mwasi moni batu musuba yaki chez biso poto pesa bango makambo poto lakisa bango na monde bat baye ayeba na raté to mona ba centimètre to mona ba dondi et puis to mona sous moto ya souko na kombo ya Félix Tigre Niao kombo Félix Tigre te kombo ya Tigre Noir biso to pesa ki yango donc le quoi biso to pesa ki yango to longoli yango dans la facilité à part ça lelo Félix ya sous Tigre te ya ni pour moko dans Niao moko ya Osakana te omoni lelo et ça biso bien te mon fête et comment 50-50 famille à moi c'est petit moi 50 famille on bal moi 50 pour un mariage les cas bien ba musu ba zo rappeler bon on appelle un mariage à Karine Mokonzi ngam na reçoit responsabilité ya salle ce que comme on a yo ba bisi ba mbongo na bango ba bisi ba mbongo ba so ba bijoux ozeli mokoloka ya mariage soit disant bande comment boue na imité soye batanga to batanga te on les can internet okoto moi na biso ndenga zawana na 23 za ko bala Karine mais pourquoi pas tout ce temps depuis Karine Mokonzi la kisaka biso Felinia wana point ni balega te car lelo ba yo le kamoni ba tu fois ba nyonso to sala mara nyonso to sala refuta maka na se même si Feli ndenge lelo yo azwa Karine Mokonzi a kinapta Karine tena palais moko benga ngo château au monde na poto ezana ba palais moko abandonné ba palais moko boye au gouvernement ezaki à l'état mais gouvernement qui par contre souhaiter moi trop ba mettre au lieu de mettre moko bo vimba moi jo moko ba kolona moi jo moko la moyibi po ba banga kokota na palais wana ndako vide ya Osakana te palais ezali ndeni moi so kokota na palais Tigre Noir ya Felinia et eso kokoti so kangi hey na ba iko hey donc palais terrain vide na ndenga Osakana te moi na Feli au moins ko vimba c'est synonyme aux makasi te bon monde déjà wala ba point faible na bino déjà bo boni da ko banga da ko vimba na e botali ba vidéo bo moni ngana osali ba internet bo moni ngana ko se préparer ko vimba electricité ko za makasi na ba mususu atorama bende asala kana sala musculation ti Félix Tigre Niao Feli wana aib sabiso musani asala na poto après ça producteur producteur on comprendre bato ba producteur ba ça produit nini oya bimisa mais c'est nini oye déjà en charge abete concert na poto ba gens temps là ba belé na France voilà azane donc parce que depuis héritier watana banda musique producteur ni David Mosso c'est ko ozu ba musicien le quoi te bi question que producteur ba koma producteur a vimba la raté ye musala na izani comme mais ça va ma bende na sala musculation ba futi ba de kwa sala raté on a été na vidéo mo héritier watana bana sima parce que mon héritier aza boss live mo sala musala tout le monde est trop na kini a héritier sera otambola tout le monde a mis na bakuluna na nemo mabete do na nemo bien ba mettre mo ko bana sima on comprend wa ne bakuluna te siko Feli za siko kuluna Niao ako beta mana décembre na nenga Osakana te comme mo beta ako beta ba comment hier azaki na mwasi ba kabona bango mais lelo ne si la raté film mais ceci là mais film biso to la nele poani biso tolo ba parce que attention bilo Karine Feli Niao zongisa bilo kwa Karine bilo tu ya ndako Karine oyo butaki na palais et en plus zongisa mbongo oyo bana membre to pesa ki 50% na biso et yaki pas Feli azong sa mbongo wana soka zongisa onde mutema na biso kiti au monde la lemba biso to yebi to fréquenter to ba lemba na tanda ba complice na ba livulu au monde to la lemba za ba quartier le roi ba foire ba lemba super balemba terminis balemba salon origini c'est comme on balemba suite le roi balemba balivulu Félix Tigre mon alivulu permis latéral le centre ba vendre Tigre mon na Sinta Kapache on dit nani Sinta Kapache bon on a bango tanga ko Sinta Kapache yem te ko envenimer l'affaire yem ta kenda ko sala émission la famille à Félix Tigre non na vena bon alivulu kuna permis le centre batu musu ba to yebi akima asale pa kanai bisona Kinshasa aya dans décembre ton zimaye loko le bio na décembre Feli o bana obundana na ko beta yo sérieusement mon kuba o lia Feli na déjà bien protégé par Edingwe nga Edinga ko tsana makolo na sama ko na obima tant on a na ko limela Feli mi chopo na nenga Osakana te Edingwa sila boyebi Edingwe na ibite jeti
tous on a bané 80 ta cité wana bané ya edinga style boyebi moni ve dingwe soit sila ki mais tengo to mona bate bele moni tile lo la champion du Congo ntile lo na baboto les senti da champion bozaka na be dingwe Karine Mokonzi ngana sala émission na edingwa loba osimbi Karine Mokonzi osimbi edingwe wana mutema na nga mais ya dit avec beaucoup de respect que je vous dois, vous savez très bien, il y a Edingwe maître Edi Motona Ngenge. Il y a Karine Moutuna, ba problème on non surtout j'ai la Karine. Tellement banzungu contre ma boka de habiter, mais quand vous vérifiez, Fedek Mokonzi. Lelo Karine azo sibir non surtout selon batu balobi que Karine a finga batu a panza mabala batu yango nzambe azo punir Karine Mokonzi. Yo to ça lecture nini maloba oyo. Oui, bien que dans la série, ça vidéo pèse à l'internet. Tout y est à l'internet, mieux sur les alliés. Ça soit vidéo Karine Mokonzi, ça soit mariage à bateau, ou à Salamabé. Au moins Karine Mokonzi a combattu, il faut y aller. Et là, on a mon erreur, na maman Karine n'engé, avant qu'on pèse na ba jour, na ba date, il y a mariage. Karine fait ça pour une surprise. Ça que tout année, c'est pour pas na bango biso, il va pas se biso déjà la famille à Karine Mokonzi. Au moins biso le 24 lignes à tengo Armand Mokonzi, Batina Mokonzi, ba famille mon ba Karine, donc to fêter mais lelo oyo. Marmo pesa mérite moninga na mona ba mona makamsu comme la ba na vie, to lo ba pe trop to lem sun nzam talingi le kamate comme la. Moni feli. Feli azana buma braka ba arme na poto. Asa nini? Abraka ba to bono ngibite feli ba ba na poto. Décembre ya. Tozongi sa dossier wana un mort d'homme. Un mort d'homme on zara nini asara nika mort d'homme. Bozaba image ezate, ba preuve ezate. Ba preuve ezali feli ndeka za bonga ya akobeta mais en plus ngana pesa ka message o vie dingwe. Aibisa ngana jubek alobi boy. A bokoti kombo na ye. Et dingwa za père de la famille, azana mwasi, azana bana. Et pas Monique Karine pe dingwa akoza mwana ne ata na koba akoza ta 8e pe dingwa. Et donc, voilà, moi, si je suis combo ya champion du Congo, ou ya salama mobile ba ne 80, tozo ngana osima. Tozo ngana osima vie dingwa mela ba michopo. Siko bozu combo na ye, yango na bisa ba janvier. Janvier. Abiri. Sinza Kapashi. Grâce Demo. Malika. Moura ou PD. Botika. Moura ta mo mbal. Tonton, au moins na bengo tonton pour un nom quoi. Taninga non na vandi. Na été caméraman ben ko ma besoin de nga vendre mo na vendre non ko ra vendre ne donc mo vendre ne boy suko ya vendre na vendre bo na vendre quantité na vendre mpanzi moko mpanza fesse nanga ezama boy ou soit à WhatsApp nyoso ampona ni atobuka na sima na nenga osakati wala nani mura mo mobile noko moni yo gedi samba nga mona nga tora banani mona zakana yo mona na zini mona nga na muna mona na jubek nga tambola ba noko na ndenga osakana te moni mura ko talola te mura ko talola te ito simi ba papier mais na sodo me gomo nzaba bomba ngo pona ni le pesa penza me kanda me mambutu mibal na mibali ba ba mura pepe na biso nano légaliser ma ambulante aki ete États-Unis et pas John ayewana bon kaka za ngwa na mobile mtasombele mona mobile o comprendre ngani na bwenga ntambo ba noko ngotu ko mona ngato mona na otambo na mwasi se na oteka ine na teka gel show oteka nani gel show butika moi se bota vana yake ana vana ye vandite ye pa koti botali ba live tenga ba pona Karine ambi gel azaki na mwasi na ngai azaka nani oda gel na ninga osaka na gel show na roda e obiki mbanteke na 4 kota wenza ngano hotel mo renia sika bosiko babenga ngana inauguré ngam na kata riba ya hotel wana tozana gel show hotel wana 2500 passage na teki gel show $2500 te 2500 francs congolais na bimana gel trop et en plus ndanga za bongo na teka e pa mettre e pa vie na ngai ba poto ya osaka na te na simbise touche na teke ti panganga mettre na peso mbote mettre na fa lemba na teke le gel ba bimana nganga au moins ba film musu ba sila na internet mutolokola yo Sinza Kapashi mobile ya moi si ya Pasteur John Sinza Kapashi mobile na Pasteur John vous comprendre Pasteur John Jomo boya kemba na momi azanga mobile azanga moi si na ndenga osaka na te sambodo Pasteur John akona ba $15 pour na mobile Sinza Kapashi au moins il faut bala ki sa rappeler mibale na bango bala ki sa mibale
Karine Mokonzi Alexis Mobali na ye Feli ti vraiment ba moni Feli Alexis Mobali te Alexis ba mibali na ye te au moni même si ku Feli c'est pas la première fois même si ku Feli a PD na prendre yo lelo ba Feli a PD jour mon boy Karine akuta Feli asumba tamakila na kiv Karine azui moni leko ba baka ba na simana elo mo boy moni tomate makasa tomate azui yango siko nga baka Feli abaka Karine akota misapi amona déjà mo mbala tobuka na nenga osakana te hémorroïde eze pas Feli niaou na nenga osakana te Feli aluki makambo tigre niaou c'est préparé au kobeta mana décembre na nenga osakana te ngana beta on naturellement omoni kana na ko se préparer pour na combat ba pa ke moni ba na poto Amélie demi tono ya kwaker akia toreli bende akia lali ba pongi trop après benga maître yo Feli yo niaou Feli tiga niaou yo tu vas maître te en plus maître mo ba beta samedi on a poto mona maître choura maître bon immatable abeta na château rouge samedi abeta Feli tigre en place abeta na château rouge bon Feli aza le simple aza seul moto pour acabar na poto ba braga ba makas bazali Feli tigre niaou akobeta ma plus dimanche ne ba beta pas maître mo boto bomi ko beta na gare du nord tant que ba beta bon après na décembre le quoi la biso pas ni message abi bino boss de la na décembre biso pe to la c'est ba chinois le décembre ils a sous musika te est-ce que Feli na kota na Feli décembre musika te to tika kota la Félix et il y a tout à fait Vimba Boga donc papa au monde ba capture de geti bon monde ba capture ya ba John na ete ndenge ba John ba osenga ba peni ya la gisa etu en plus Feli atika ola la Karine te non oh ngana wa biso vérité non ngasko obenge ngana na bandeli mwana suka Karine ngana biso vérité Feli batika ola na Karine betu mongote nabo na canapé non nabo il ala na canapé Karine nabo non nabo to beta so story au côté émission non nabo oh mais est-ce que Feli pena ninga sala bongo na tant ba otala mibali akora to beta ta kumongote non nabo de ya osarana te Feli tiraniao yango na bisa Feli na décembre c'est préparé monié ba mettre na ba beta e baza est-ce que ya na végétaire héritier watanabe donc o soumettre ninja makambo yo mettre ninja ko beta ye sérieusement ko moni to bomele de ba mettre ba beta végétaire beta so robondo a beta mettre ninja a beta mettre Jean-Gic a beta mais Félix quand même a la relation bien à Tigre Félix n'a hérité na héritier watanabe la soit bien il y a des vidéos circulées dans le blog on émission là moi il y a vidéo na tchaki même si l'émission c'est ba relation nini on comprendre ba relation keseni o moni Feli aza kuluna o moni bano balana batma simba kuluna e matete ba kulonde Feli kwa zango ya poto Feli yo leki Feli mona poto nanu ya leki biso na poto kwa to rato ma benda melik demi tono ka kwa ke ali fufu semol atoreli bende abenga maître ceux qui lox basil na nenga osakanate lox a Feli voilà nyoso kaka po baboyi ka babala na Karine yoma ka mono biso de to boyi libala wana avant famille mon avant famille ya biso de famille biso déjà to boyi déjà libala na ekozala te to boyi Karine olobai a que c'est ta capacité akenda ki tina famille a Feli ko sala mission yango sali ki lelo ezala boyi kasi yim ta banda kit tant on sint sala mission ko biso to lobi ke ba na soute to boyi ko de bande en plus Karine a pexa biso Karine mon biso so pexa biso ko tinda biso Feli a ko betama ba mettre ba bete na kinta ainsi c'est côté mon Afrique du Sud bo bete ka bino mo ba mettre pourquoi bino bo siraki ke to beta yo bo beta ye kaka no téléphone nga est-ce que Felipe pena non e bo tonto lo nga pena boy au moins na ka makof oui Feli na ko buka Feli linu pona Karine a beta mana nenga osanga biso bo tous les Karine bo tous les ça y boy Karine aza bongo aobala nde mondele Karine aobala su na communauté congolaise te Karine aobala su na communauté congolaise te yango maman Denis merci à trop maman Denis Niakero Niakero donc Karine Mokonzi aozala ana janvier na des azonga ti aobala ne lisusu nani te Karine aobala su na communauté congolaise te trop de buzoba. OK, merci Fennec Mokonzi. To me kana ko sa analyse o ngana yo ensemble. Qu'est-ce qui fait la différence entre Karine Mokonzi et Kinshasa na Karine Mokonzi ya poto parce que Karine Mokonzi a poto souffre si je pense bien Karine Mokonzi a poto souffre
C'est là que il y a Karine à Kisasa, na Karine à Poto, zo mona bokeseni za wapi. C'est un bokeseni makasi. Bokeseni est dans plan moko soto tali na plan matériel donc au moni Karine Mokonzi tinda kenda Poto ko vana Poto nga CP na ngote. Osalini na CP na ngote. Car il ne fallait pas qu'on voit un poteau, car il fallait dans Kinshasa qui est dans des poteaux qui ne le pas qu'un piano, on comprend. Quel piano ça la moussa ma belle-mère et là au moins à sala ma belle sala quel piano boulot même de théâtre. C'est on a né qui théâtre connaît ce que nous met pas poteau. Moi était alba qui nga ba émission na ngatu pour ma carrière no le sous tata chaîne ekita. Chaîne ekita moi zone ici mamba Karine manike kuna yami manike et tout. Karine na sepela te. Monde maman Denis alba que Karine mon compte tous on à Kinshasa. Il fait qu'à zone à Kinshasa. Karine fera zone à Kin, Aza Anakin, Aken dans les poteaux, tour à zone à Anakin. Sérieux, on n'a pas qui maki à Fingagi maman, maman pata. Karine Mokonzi, Ezagi a 5 ans de pardon, pardon. Parce que Aïbagi, des aïe de gloire, là, nous avons ça à cause de Karine Mokonzi, n'a pas ranké, n'a pas maman pata, n'a pas wera et tout. Mais Karine Mokonzi a talak à zone où d'habiter. À 5 ans pardon déjà na tout à son problème dans mon côté bref année siko yo yango mona marriage na ki négocier biso tellement to négliger ba conflit Karine tete okenda na siko bongo parce qu'il y a na bato belé balinga Karine tete na mabe ndenge pena ko Karine passe au la fona bato belé et Karine héritier mémé na poto wangana donc et Karine ezaki héritier tete na poto ndenge ba fan ya Karine ba sepela ki fa Karine boni Karine poto na liboso nga tikala ezani na voyage aux États-Unis wana au barifula en Belgique. On des potes parce que Karine pas un membre bon bataki mbongo ba pesa ki musicien ba bisi mema Karine tant que mbolo. Il en est bon mais c'est tika ma Karine poto te. Na za pona ba la vérité. Et en plus ngai na sepela tene Karine na ko vanda ko s'installer fa kaza na kin le roi ba leke tout. Ala na kin a ke ne poto ko mais elle on peut gravité. Ma Denis a déjà Karine en janvier à Zala. Ta tout na sport comme nan. Alors, attaché de presse, il y a Maman Denis Niakero. Si Kazamo, sa chef de l'État. Il y a acheté. Oh, mais tout le monde va solo. Maman Denis. Moi, c'est mon condamné à la Maramote. Moi, c'est mon condamné à la télé. Mais ma camo de thé. Pourquoi ça le coûte, non? Et ça m'a solo. Oh, bon, il m'a photo. Tu as une photo, ngabla photo na président. Wala era commune président. C'est que tu relobani. Mais est-ce qu'il faut y avoir un président? Mais ouais, c'est on les assure que Osco. Alors, c'est quoi en place? C'est ça non lit. En plus, photo on paye. Et ça qui était photo, il y a au télé, mais vite fait. Comment on peut pas quitter Maman Denis, c'est une photo. La photo qui est scène. Karine Mokonzi, ma sœur, on a vu que c'est pas la fin du monde. La vie continue. Feli, Alaki, Ayoten, Zambega, Mutalinga, qui était au Nyo Kwama. Donc, pour toi, si tu as un avis rapide, tout le monde est peu rapide. Là, ça fait déjà 2 semaines, si je ne me trompe pas. Karine Mokonzi, pardon, pour Azolex, ça moi, et ça n'a pas évité Karine Mokonzi, à cause vraiment au cas où Libakou a retardé l'émission Oyo. Asimba Nini, Oyo, ou pas na yo, Feneke Mokonzi. Et là, quand on a vu ça, Karine, Alanda Bilobele, il a continué à vivre normal. Feli ayaki pour abébi sande via Karine et non pour bongisango. Nzambe ndi alingite maramwane ko mandenge komi. En tout cas, on a Karine azala toujours à l'aise. Biso toza ba charge, to soutenir toujours Karine Mokonzi. Azongela surtout même Karine. Soka ameko zongela Feli. Soka Karine azongela Feli. Na suiga wan. Maramweza. Rapidement votre numéro, mutalinga contacter yo donc plus 243 963 95 21 plus 243 963 95 21 ba mot na ba autorité ba na membre maman Kabibi Mwamba la Belissima maman Ariette FMI maman Nana Mokonzi Béton maman Kabibi Mwamba la Belissima ba itu bolinganga chef avec Mokonzi to s'abonner biso to na des bandes télévision en des bandes à London télévision. Ok, donc l'image à Quito, la qualité de l'émission vraiment. En tout cas, merci Naogeti. Toute autorité, charge, tout, donc vous s'abonner vraiment massivement. Vous s'abonner à la charge, donc place pénale, information bien dans la en tout cas, merci Naogeti Samba, Mankamokwa, deux fois. Merci Nayo Fene qui m'a conduit pour na condima invitation à l'émission à Geti Samba. Tika na pesa mbote na débris no original oyo wapi asalaka différence mai na mafuta oyo wapi. Merci une fois de plus na bobo ministre oyo wapi Geti Samba kwa farakoto yo kitoko oyo ba qualité ya boye. Na zalaka bongo epa ya bobo ministre na bandal awawa.
bokeseni toujours oyo wapi. Merci na yo fils bien na sima caméra. Merci na bafani tout balingaka Geti Samba bili banga po babwaka yo il faut pesa mbongo pamba te bofongoli biso misu na façon oyo akosakana te tikala pesa mbote na Marie-José Mafuta pourquoi pas na sacrificateur du vil à l'homme de Dieu ou azo mérité na longola balinette vraiment na pesio ba mbote ya truka sitika nga Geti Samba to kabwana na ganga boy palado ya palado bondi melangai oyo ngai Geti Samba na ye na dembanza London Télévision ko kangama solo oyo wapi kui eke yo bolela bye De Banza London TV avec des Bruno original.